Bissotou, c'est Islatan Boloké. Identité, l'animateur de King. Bissotou. Tous s'abonner à ma référence TV. Ma référence TV là où il y a tout dedans en fait. L'émission est bien, la musique, l'émission est bien. Nous surtout les arabes malam. C'est Boloké Loketo, l'animateur de King. Bissotou, tous s'abonner. Zambé Zamalam. Ma référence TV, Islatan Boloké. Identité. Hey, abonnez-vous massivement. Ma référence TV. Ça dit Kounande Torotala Makamouya solo. Je confirme, Babi Tango fort de Falibou Palon Mayamboma. Hey, Pétia Yamboma. Allez, Pétia. Togolia, Togomela. Pétia Yamboma. Allez, Pétia. Falidi Kapa, Lela Pétia. Bisogno sur tout total la chaîne Moko. Tous s'abonner, bisogno surtout. Ma référence TV quoi. Alfred Boyimba, Lula Fétier. Chia de Canton, Natalaga Fétier. Franka Paya, Lula Fétier, Renata. Bonjour et bienvenue, chers abonnés internautes. Merci d'avoir internautes. Tout bas ma référence télévision à travers Aura Dimanche à la Cléopâtre de la presse congolaise. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne ma référence télévision. Un grand merci à toi Eric Arsenal qui est là derrière la caméra. Pourquoi pas dire aussi un grand merci à Hervé Loutete. Là je vois Pati Makasi garçon de Paris. Roka Romi Sinabo Sanibino Tubo s'abonner, pour liker, pour aimer ma vidéo. Là je salue la présence de mon vieux Yannick Kabwe Kabolos. Donc un grand merci à vous. Je suis là avec Yamati Machuda. Donc je reçois pour vous Yamati Machuda. Tout solo non to ebana disparition zo yokanate azomona na te et tout nini ngona ye. Kandinge zalara. Alors c'est là le fond la caméra. Arsenal au fond. Yannick Kabolo, si tu es invité dans pardon, abonnez-vous, abonnez-vous pour comprendre tout ça en pleine ville. Bonjour. Bonjour, la Cléopâtre. Bonne santé. Dimanche, santé qui toque, le monde aux hommes on a n'enga qui ne m'a qui toque. Santé za m'a qui toque, ma mutezo tambola mande nzamba azo ndeka to yokana na nzambe. Ndivi na ngawaze kwa lubaka. Ndeka to yokana na nzambe. Donc makambo tambola kitoko tout ça makambo tambola kitoko ya matina rotika romela no might romela no might za problème te romela ni might to ça ramsala kandi za bomona beau tour donc ambiance qui zongi ba bon week-end na bino tout bino tout bolinga la Cléopâtre ba bon week-end massivement meya mati batu babina tout na no mati to comprendre ba oye ba te position na yo oza wapi ozomona na te lo roté ni te qu'est-ce qui ne va pas? Non, je suis là. Omniprésent. Je suis omnipotent, omniprésent, omniscient, donc Nazali. Donc on vilete, bakoko kutu bazo betati lelo. Bakoko ba vie, donc ba betati lelo bon biso. Tozana to bandiga makambango donc tozana en tout cas naza. Nazali mo orchestre nga cercle ya Birmando eza kitoko po moni. Tozana orchestre fond. Nazana orchestre nga cercle ya Birmando. Yo somona full cercle. Si vous avez un monde a été full of cercueils arrêtés. Et par rapport au thème, comment sommes tout le monde en thème, souvent tout le monde en a mais ce na public au monde en a été tout bon le caraba ba ki au monde en a été point. Nazaki to na coffrage, to na ninga coffrage, to mela maina na ninga ngume. Na ninga ba makambo elikaki ya ba Covid-19, to zaki ya omela ma meto ko travailler. Siko ndi makambo zongi bo donc to zongeli siko jeb ma donc makambo tout zongi kitoko. Donc to zali. Orchestre na yo esali combien de temps? Orchestre na déjà na 3 ans. 3 ans déjà. Oui, 3 ans. Obimi c'est déjà oui. Depuis na longwa na Jet Set donc au 3e année donc orchestre na 3 ans déjà. Obimi ça déjà combien d'albums? Bon, album nanga liboso yango na sali. Album nanga liboso yango na sali. Bref année nzembo nanga déjà on a aimé la tête tenai les moyens na PC Mbote trop boss tête tenai na PC Mbote trop place azali. Na PC Mbote na boss de boss ya Lucien et Bata. La PCP Mbotato Orion Hall la PC Mbotato donc nzembo nanga déjà moko na bimisi déjà eza na YouTube so ba koti na Dolly TV ba omona ngo pa PDG Hubert Madanga ba omona ngo donc eza déjà donc bimisi na nzembo moko
Est-ce que tu as un bon et ça déjà na marché ça dans YouTube tu as quand ozongi sabatu na telemi na fololo na loboko na porta motema no nazosenga yo confiance tendai bolingo tendai bolingo Rachel bolingo tendai nakende koluka dolprana se calme bolingo tendai na zuie kaka se na ntango ya plaisir te detenda yo baksi sentiment bolingo donc voilà tendai yango wana quoi. Donc est-ce que koto ke oza vraiment bien sens ya ki responsabilité ya ki pas vraiment oza nango to au moins faillite mo eza quelque part. Non, musique ne eza boye musique eza ntsaka te musique eza pondu te obuki na pépinière oye bodongoli botche na ma moto botuti botche mafuta mbila te musique eza na makambo nango mais donc nde naza siko boye donc ça va donc naza ma bien na olia bien naza bien makambo ngamo na coordonner makambo. Parce que 3 ans, c'est pas peu, hein. 3 ans c'est beaucoup. Au Bimisi Kandé moment. Donc on suit vraiment tant dans nous travail, maman bébé man pas difficulté. Mais tout le monde a ba musicien au baillé pas même une année, ba pessi déjà vitesse nandenge mon mais 3 ans. Bon, bien na bango le quoi bazo pressé. Je sais pas si on a na lobi mabe mais ne bazo bimisa bilo na bango. Muninga na osala ngo eza musana ngai. Ya gani pe na ngai. Donc pour na sala loko bien pour epesa pe malamu batu bazwango bien yate ko sala lo mo beti lelo après quelques semaines ebungi nango do yango na zo matin na sali 2 types nanu en plus 3 types na bombiango na sali type mo on a embeli boss de boss tête tenda ile monia on a nanzembo mso na embeli Patou Manzala da Silva za en Paris na PCMbo teatro donc na sala malembe etambola mbembe ndefe nanga da kumuda rolo betambola mbembe tozela ya nzambe sko kolongwana na Jack 7 o regrettera nango to pona mona ke non malgré na longwa nanga menazala nga bien faut mieux kolongwa ke non nazala te na regrettera ngo te ponde na boy na longwa na Jet 7 a fait egola mais fait egola reste toujours mon ami na longwa na boulot mais na ndenge ya famille tozaka famille donc il faut regretter kuti parce que na travailler mungo na ngetikala kuna te na travailler donc na nga l'aise à basket ezali makamutu ezana. Est-ce que vous attend pe obinga na faire rigola hier mon po beti la kepe tour na ndako na moire vous avez temps na nyo te to sola ka WhatsApp to sola WhatsApp to za bon terme donc to za so normal ba je wana ya kala bolongo na mouvement mo bolongo na orchestre mo place to zalaki après ko mo lo ba makambo omoni eza pe révolu quoi. Le temps est révolu, maintenant on est à souci. Mon amutalanda a gardé ka bande nae. Lelo na ngandi maike mutuloko a Bercy mwana. O batutu ba pesa confiance. Lelo abeti libanga na si yango tozo kana kisasa. Voilà. Invité sur Robert télévision t'as des chansons qui a fait rigola, il s'appelle bien la fanatique qui a fait rigola. Mawe salamu na bolingo ya bomwana Edith. Ya kotikanga te danga oza mon cœur talandenge suse tunsinzo tope molimo Edith talandenge motema zikude pia bolingo ya kozongela Lisette danga porta motema no ferme te danga na zobeta tok tok evaninga banda ntongo tipo kozo fungola te qu'est-ce qui se passe mon amour makasa nzoto nyonso esili yelanga babeki tomema ngai na mokongo topimbwa elongo nazala protégé wana nzembo mona nolinga ngoto donc toyembango biso nde muto yemba banzembo sko et pas faire rigola malgré nzembo moko etikali no yembite faut bakisa mususu et pas faire rigola nzembo nini oyo yemba oyo tike pas faire rigola. Aleo bolingi nga na bela mpo bosepela bapesaki nga conseil na ndimaki te tala esika popole mola se retrouver vocal na sagi yango na tantôt plutôt te ya tantôt plutôt te te chanson na chagité na chagi chanson te parce que et comme non
na batanga na tie o apesa moi batu musupe banzembo. Mais le lorsque se fait rigoler habitant que masteranga mati masteranga vraiment mutunangai to kolina ensemble to zalana ensemble ozonga na mouvement o continuer na mouvement malgré mouvement na mais ozo yaka na mouvement o continuer na par rapport à vitesse est-ce que ozonga to te na ozonga ti na ozonga ti na linga kumona mainde a garder kaka structure ya mouvement pour ça na orchestre bien après na ba jeune ba emba bien ba na mona ba petit belé ba emba bien bazana banini ba massa musupe bazana lokwa ba de Gaulle ba emba bien ba Guy digital a emba bien Fiston Tselele a emba bien Igor Lubasa ba Igor Lubasa ba emba bien donc bazé belé ba Mao ba Rizé a Gola bazana ba chanter bien aba chanter mbao bazake na lelo so che mabu ebitumba omona ke ba soda bazana ba soda ne mengane ozonga na ozonga te do biso tikali kaka frère tout ça tu sais ba frère car est-ce que l'oni ya mabe oyo regretta non pas faire rigoler ti lelo mona ke non malgré c'est mon frère mais il robo est vraiment na mona simbate ça la ngara pastille bon il est simbate parce que tozara tant na na mouvement tozara koloba batu mingi bayaka pene na ye bayaka ndipo ba détruire et belé bazara na ba bureau moi attends des musiciens na orchestre do bazo sangana bureau bango ne mbaboma donc bayaka mande po ba boma mais azara oyebati bayaka mapo ba bare surtout bata bureau bayaka wana po ba bare o bako chaba mo ba songi hein donc ba ke ngama chuda naza masana e do bando ke tout le temps na ba masolo mabe quoi donc regret na ngia ka batu na soko comme déjà moni ata président de la République comme déjà président de la République donc il faut un entourage moi bien batamaele entourage aux liboso bazali bagi bazoba ne vient na bokechu première lobaka bagi bazoba sikoyo bayaka pour ba détruire mais gloire à Dieu nzamba bolingo na mona pe balongwa mais OK ce n'est tika nango abundaka ne azana na bureau azana ngo sikoyo azana ba Blaise Polo azana ba Pichu Botoko azana ba garçon plaisir ba visa ponda donc abunda azana ba edo muzamba ba na ba poto azana ba tebele asuna bana FIFA obi FIFA ezana kata Paris FIFA ezana kata Paris donc ba Martins Masinda ba Nikens bayaka donc ba Kanta yala donc ba tabilamba donc FIFA donc on a zappé na nzembo mona osala pona FIFA bilamba donc fédération association internationale ya forme on comprend forme internationale initiative au fait rigoler qui au pesi ba apesi chance na ba collègue na ye malgré ba comme ba président ba beta na album na ye azobimisa pona yo mona ki onde bon il y a initiative moi mala mouvement ba biloko wana yango nde to ngaeza na musique et ça li bien ba massa na ye wana pe oya bengi bazwa ngo normal ba contre boule ba double boule faux boyemba na mona mai na bino azu idéologie bien nzambe ana ninga pesa batu mamakamo nzambe ko peso 2 apesinga 1 akopesa pe mutu na ngai 3 apesi o pe kuna 5 donc bayemba na bike ezelo mo bien tout solo kuna tongo na fonfon tango do ezelo mo ya bien c'est à féliciter quoi. C'est comme si par rapport à vitesse non vitesse exactement malgré orchestre mouvement mais vitesse net andeni vitesse vraiment mutuka parler babilo mwandinga ngana jana na parler d'ailleurs lelo za anniversaire moi na ngai presque ko 18 ans lelo donc so na longwa na ke parler car eza problème té bien matériel ya nango bien matériel mutunde mutabenda ngo ndena mon jaka neto sa na mission boy eza boulot na ngati na osala boulot donc na obenda ngo ya na bike batu na ba otala nga ba ne champindi ya malolo ba otala nga Patu Manzala Magloire Panda Joe Panzu Kimfumu Joe Panzu play à Paris véritable play à Paris Joe Panzu ba otala nga donc bilo lokwa bakar bato kana tangelo ba kombo wana Magloire Panda ne champindi Patu Manzala donc mutuka kutelo ote ponga déjà ne na boye na kola na mama mituka comprendre na kola na mituka. Ok, mot de la fin, après ce programme il y a orchestre, il y a mouvement les alara, mot de la fin puis ba dédicace, numéro de téléphone to Clornex. Mot de la fin nanga na ibisa aventurer mo boye ana Paris siko abeta Sainte boye pianiste mo ayebana te quoi. Nani Michel Sainte. Michel soi-disant Michel Sainte mais ngana yebi na komba ligue. Azara policier na ninga bakina wa akota na cafouillage na musique ya bano beta na ba église
banzonzinga ba église na bangingi wana buipa azwa espace bakenda baselemba ba laver na père mobo aye bo faire memai na poto azana no de un azana ingrat Michel c'est un ingrat faire memai na poto allez tellement za yuma za sans esprit allez okoma osaba bilo mobo ya garçon na yaki sasa wana zoye tokenda na studio a coordonner mama so na studio mo parce que mta ibana yekuna nazo pesa iba mbongo na pesa ba mbongo yo uti Paris oya mozoli ya mbongo mta na kisasa omonte carrément na lekio c'est que y a un problème na etonde non problème était na ozong seka zonga mutu donc atika kokomela nga te kutindela nga ba vidéo na ote ba message na yo na ba tuna otu je vous emballe na omballe bino comprendre ngana kana kini déjà mais na kana kini déjà mais yo mo yaki kino monaki taka jika zanga jean azanga basket hein mato bango ba fingisa Paris donc Martin Masinde elamba na elamba FIFA hein na beli FIFA donc FIFA wana yamoni Martin Masinda donc yende mutasimbi makamba yoji Martin Masinda ne chapindi na pesi bino bambota trop ma gloire panda donc bana tu ngi ya Paris quoi hein na pesi bino bambota to bana London Popol Mola ya Richard Lessa capitaine Armand Mafolo Trésor Lumaya Bob Zola ngapeli banga na ngafoza na magamu na wana osala hein Justin Wela programme mouvement za ke cercle ya Bir Manuel ali na samedi prochain to wana concert na nenga ngingi Longe Bar mo sami na ngingi wana ya sika donc to inaugurer ngo samedi ozoya donc to inaugurer ngo to wana ngingi toujours répéter mardi mercredi jeudi toujours na base kana ngingi na kingakati ba yebi koto ya kingakati ali donc na ozongela su Michel Sainté Michel pia mon clavieriste c'est moi beta te na kisasa le tout monde ba Neymar tout le monde donc tout ça quoi donc ouais tout selon maintenant ça Michel wa maman na yuma ouais numéro de téléphone voilà tout comme 089 16 947 numéro na ngana. OK merci beaucoup Nathan au PCB merci beaucoup. Non pas de problème ngape na remercier bino. OK merci. Donc ça va Michel en tout cas no soko ya sukin foluka ba jina ba discored oluka ba jina ba HM bazare za na bilo mobu ya ko ya sunde ngwana te bilamba maputa elegitro ngana mwana FIFA na za Firenze donc na la ngoto ya tongo donc il faut faire gaffe. OK, merci beaucoup. Na abonné na biso tout ya ma référence. Merci na bino tout besoin baku yolanda ma référence télévision à travers Oral la Cléopâtre de la presse. Na 5000 bo s'abonner, bo liker hein, bo moi ba commentaire, ba remarque pe ça la bien vraiment. Merci na bino vraiment. On se revoit à la prochaine numéro. Bye yo. Biso tout c'est Islatan Boloké. Identité l'animateur de King. Biso tout. Tous s'abonner à ma référence TV. Ma référence TV là où il y a tout dedans en fait. L'émission il y a bien, il y a musique, il y a émission il y a bien. Nous surtout les arabes malam. C'est Boloké Loketo, l'animateur de King. Biso tout, tous s'abonner. Zambé Zamalam. Ma référence TV, Zlatan Boloké. Identité. Hey, abonnez-vous massivement. Ma référence TV. Ça dit Kounande Torotala Makamouya solo. Je confirme Babi Tango fort de Falibou Palom Mayamboma. Hey, Fetia Yamboma. Allez, Fetia. Togolia Togomela. Fetia Yambome. Allez, Fetia. Ah, Falidi Kapa. Lela Fetia. Bisonio sur tout total la chaîne Moko. Tous s'abonner, bisonio surtout. Ma référence TV quoi. Alfred Boyimba, Lula Fétier. Chia de Canton, Natalaga Fétier. Franka Paya, Lula Fétier, Renata.